Mbote peki meza na mabota na bino na ndenge bozuli baku ya kolanda ngai donc Clark Kololo molobeli l'homme en multiples casquettes na magazine na biso ya mokolo lelo mag FM o naza na plaisir ya kopresenter bino yango na pesi bino susu mbote pe na tombeli bino nyoso ya malamu na mabota na bino. Fungoli basango na biso na oetali campagne électorale Maman Agnès Kabongo Mbombo Oazali candidate numéro 932 na circonscription à Lukunga asalaki mobange na descente pour na kopesa ba don ya ba pan et pa ba membre ya fondation na ye Fonakem kuna na quartier Mama Mobutu de boyoka ambiance ndenge ezalaki. Et mon ami Penzake numéro 932 azali numéro ya espoir ya Lukunga. Ya tunanga nini? Mama Agnès Kabongo Mbombo oyo azali candidate na circonscription ya Lukunga. Azali numéro 932 P présidente ya fondation Fonakem kaka na ndenge ya mesana kozala na ba membre na ye ya fondation na ye Fonakem azoko pesa bango ba formation pe azoko sunga bango ndenge ezala kaka ndenge tomonaki na mikolo kaki apesaki ba membre na ye ba formation ebele na o etali makambo ebele bakoki kosala po bazala utile na société et surtout ba membre yango bazali mingi ba mama veve lelo azongelaki bango na cadre kaka ndenge ezalaka pona kosola na bango koyeba ba santé na bango pe na mwa makoki na ya zalaka nango pona kopesa bango mwa eloko amemelaki bango ndenge toyebi soki mama alati kitoko abimi ya kongenga ezalaka lokumu ya bomwasi pe ezalaka lokumu ya mboka yango wana Mama Agnès na nzela ya fondation na ye Fonakem amemelaki ba mama na nyonso surtout ba mama veve ba pan ba mama pe basepelaki mingi. Tozali awa ezali mama na biso Agnès Kabongo Mbombo aipona ko azana mawa aipona ko sensibiliser biso pona ko yeko former biso tozala ba mama dynamique tozala ba mama oyo ba bengi ba mama responsable même tozala ba veuve mais tozala ba veuve moko responsable et puis tozala ba veuve dynamique et puis nazo bisa bana nyonso Lukunga awa ke boyamba biso tozwa candidat oyo na numéro 932 mutu moko ta bosa yango yenda ko za mulobeli na biso kuna na parlement toyoki ndenge ba mama balobi pe basepeli Mama Agnès Kabongo Mbombo candidate numéro 932 na circonscription ya Lukunga azali vraiment utile pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo et surtout circonscription na ya Lukunga. Mama Agnès Kabongo Mbombo numéro 932 yemrope alobi boyokai lelo na sepelaki kozonga na base na ngai ya Mama Mobutu de pona kokende ko fidéliser bango kokende ko sensibiliser bango bayeba ke d'ici là c'est l'élection. Alors, bah soutenir Ngaï, bah pesa sa chance, bah pesa chance na ticket gagnant 932, la Lion de Lukunga, béret rouge, pour que lobby nango tozala. Ndeko. Oh, mon numéro 932, Maman Agnès Kabongo Mbombo, oh, bazobenga les 9 qui bougent. Les numéros de l'espoir de Lukunga, oyo, azali mutema malamu, na mukene azali kozwa, azali ko pesa ba formation, azali ko kabolelo rona ba mama et surtout, azali ko lutter pour le développement ya ba femme veuve et surtout classe moyenne. Yango wana ba famille nyonso na circonscription ya Lukunga balobi bango espoir na bango ezali kaka epa ya Mama Agnès Kabongo Mbombo le numéro 932 bango balobi bakopesa ba voix pe surtout ba assurer que akobi ma mère Eli ya circonscription ya Lukunga Mama na biso Agnès Kabongo Mbombo le numéro 932 les bérets rouges. Na ville province ya Kinshasa ces derniers temps circulation est comme pas si suite ya ba embouteillage. Makambo na ville province ya Kinshasa ezali kokoma kaka ebele toyebite toloba nini neti mikolo awa na ville province ya Kinshasa tozali komona ba embouteillage komi nango na ba air nyonso pe na ba voie nyonso presque na ville province ya Kinshasa mobimba soki okeboye okokuta na embouteillage ozonga bokokuta na embouteillage toyebite nzela nini o tokoyi kokima neti lelo
Ba embouteillage partout, ba kinoa ba ebite ba loba nini, même na ba heure de pointe cité, ba heure ezali ke ba mituka ebele ezalaka na repos, kasi ba embouteillage ezali ka koko ba se oko ba to ebite nini ezali à la base ya ba embouteillage oyo. Kasi tango totuni bandeko mususu ba condamné ba chauffeur. Ba chauffeur bango pe na ngambu na bango ba condamné ba PCR o ezali ba roulage. Kasi bandeko mususu ba lobi na ba chauffeur na ba PCR bango nyonso bazali à la base ya ba embouteillage oyo ezali kotungisa mikolo yo a na ville province ya Kinshasa. Kasi to constater que mikolo kaka nde ba embouteillage yango ekomi ebele, kasi na mikolo ezali ko ya ba embouteillage ezalaki mais o ekomi mikolo yo ezali koleka na bandeko bele kutu ba pesi makanti balobi soki likoki ezali bakoki kosala même baso de mouton mususu kobakisa yango na ba carrefour mususu parce que ba chauffeur bazali kozanga na bango courtoisie. Kasi tozoyeba te tosala nini boyoka bango moko ndenge balobaki embouteillage oyo ezali ya ba croisement ba sortie omonde basala soti mouton na Pascal normalement ba place ba camion bimelaka boy faut basala ba soti mouton ba bima na se ba za facilité ba pe ba kena likolo biso to leki likolo na facilité na mona ba mbouteillage lelo bena boulevard facile Kangambeli en tout cas jamais vu. Alors tu évites donc que moi ba fête kala mingi ta doko ta décembre et vous en ndé ndia tout monde na na pesa bande na ba montar ke ba chauffeur conseil pour la maîtrise en zela parce que embouteillage zo mela pona ba ke en zela te eza pe pona ba presser te eza pona ba presser la biso olingi patience te za ninga moni zela ko te kanga mi moi bando etikali ko pesa retu ba ko ba ke ba kaki yango kaja makasi de embouteillage bandi banda 7h ti moment do sala te monta bato bakita tozanzi bato osala embouteillage zele eza te ce que fait pas ça là autre chose na baso de mouton basali liboso oyo la mponga binga pa zambuka tango mboka kama mabomo nde population na ke makola la faire sur population bon bakonza mboka na biso bino bakonzi nene production ka pays population landa place mais biso de base ya mboka pour sa population okoya to otali ba te pour leka toyoki bandeko ndenge balobi ndenge nebisaki bino ke bandeko mususu bazali ko condamner ba roulage, bandeko mususu bazali ko condamner ba chauffeur. Kasi biso moko toyebi ke ba roulage ba na part responsabilité, kasi ba chauffeur pe bazali na part responsabilité munene po bazali kozanga na bango courtoisie, bazali ko sala ba fausse manœuvre, bazali ko respecter code de la route te. Kasi a on a ville province ya Kinshasa po ba embouteillage oyo ezali ko lekana ba chauffeur na bandeko na biso ba PCR bo mekana ko sala quelque chose po embouteillage ici là a on a ville province à Kinshasa tolobi route ya Bokassa route moko très stratégique, route moko ya kitoko oyo e darabato belé bakende ti na bazando ya munene. Kasi route yango ezali na état ya mabe makasi to anda ba détail na commentaire. nzela oyo ezali kokabola commune ya Kinshasa pe oyo ya Barumbu epai wapi avenue oyo ezali kobeba mikolo na mikolo ezali kotika ata esika moko te pona ba passager ba kotia lokolo poto eke ezongi nde tikaka toza na kanya makasese to pe na province oyo esika ba konzi ba yebi ata kotia lokolo te. Eta nzela oyo ezali ko pénaliser libre circulation ya ba paisible citoyen alors que ezali nzela moko principal oyo ezali ko mema vers grand marché pe na centre ville ya Gombe. Ti mokolo oyo mokonzi ata moko te ya ville province ya Kinshasa ayebi kotia liloba to pe makolo na ene oyo esika pona kotala condition ya impraticabilité pe pasi ya population oyo bavandaka esika oyo mingi bato bautaka na ba commune mususu pona kokota centre ville misusu na tina ya koteka misusu pe na tina ya koya misala. Kasi ezali condition moko ya pasi oyo ba population bazali ko vivre na tang oyo surtout ya bambula. Makasi donc nous avons côté que les soute pour nzela bokase kufi na j'espère nous bon na nzela bokase kufi donc moi ils étaient circulation bon ils étaient côté au point nini nzela za obeba mito comme le kabanze ya mususu ko kima bokasa awa donc moi ils étaient on se ngamo konza mboka stala ata likamna biso ah bon sala biso nzela na bon nzela lenge sakuna tala ka boye circulation bon côté que ezate to souffrir makasi pour nzela. Tosimba que population ezali na pasi ya kotambola pe mituka ezali na pasi ya koleka na nzela o surtout na avenue Bokassa bondi melangai on dirait kaka ezalaki nde likambo susu na tango ya bambula oyo.
na lolenge makambo ezali kokendele population azali kaka na posa se moko projet à 145 territoires o ezalaki na ba province mosusu esenge monisa misala na yango na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo mingi awa na centre ville et pai wapi projet Kinbo Peto ezali kotambola kitoko na gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Courant la Kinshasa et comme nango mari de nuit soki ye inerté oya 2h et que 5h to comme que 4h to 8h ba kondia snel soki bazali ko ba situation ngo to bazali ko ebate. Na ville province ya Kinshasa bakinoa bakoma konyo kwa makasi na oyo etali courant Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Mvula ebetate a na ville province ya Kinshasa surtout na première rifuna bandeko bazali kolela mingi soki mvula ebeti awa inondation ezali au rendez-vous. Bula ebeta lisusu te awa na ville province ya Kinshasa poso kikara likolo yindi bakinwa nyonso mutema na bango ekomi kobanga po niveau ma ezali kotondela awa na ville province ya Kinshasa toyebi te toloba lisusu nini neti mbula o ebeti lelo awa na quartier Funa wana tobenga yango Delige po niveau ma etondeli awa population kutu a comprendre te ndenge nini mai ekoki kotonda na niveau oyo po oyo population amoni lelo ezaka ndenge moko ndenge population ya epoka Noé ba monaki ma etondi peti ebomaki bango po population ya Funa lelo amoni Delige po mai etondi bazoe bate bakokima wapi bakosala nini to bakoloba nini population moye a bouger ezate po mai 4 coins ya Funa tozokemba makasi pona mai ba société za ebele na kati ya avenir ba mindele bana ba société basala ba mai awa ba dépôt ezali mais po bazobongisela biso banzela te tala ne tozoleka biso montane na lengi fona futa mbongo po bamemanga na mukongo na koma na ngambu tozo comprendre te est-ce que to vivre quand ba venir mai pena mai partout to senga vraiment na gouvernement ta la biso likambo chaque fois tozo lela bazo le kana ka ko filmer ko tala nyonso tout mais au banana première ti a donc et lokomo te so ki mbule beti ata muke moi ko bimeza te bata la biso likambo. Problème ya ba inondation awa na ville province ya Kinshasa to ebite tolo bandenge nini surtout problème mususu ezali ko inquiéter batu ezali problème ya ba vie humaine po degré ba câble ya SNEL e koma nango kutu ya mabe ya kobeba et surtout ndenge bima nango libanda evanda kaka boye na mabele soki courant bakati yango te boromona kaka ke batu bandi kolela nini mutakanga mikuna po mai na courant esangani yango ebikisaka mutu te population surtout awa na Funa bazali na danger makasi ya komona ndenge ma ezali kotonda pe ndenge ba câble ya SNEL eta nango ezali batu nyonso bazali kobanga po tokoki ko perdre batu na mboka oyo. Malgré tout commune ya Ngirngir ezali na centre ville na Kinshasa mais pas ya mai elobinga yeyo to ebite bakonzi ya régie des eaux bazali koyeba situation oyo to bazali koyeba te.
tozali koyeba te soki situation ya mai oyo na ville province ya Kinshasa ezali kokende wapi parce que population azali kolela ba robinet nyonso na mapangu na biso ekoma nango ba échantillon parce que mai ebimaka nango lisusu te neti botala awa na plein centre ville na commune ya Ngiringiri mai ebimaka nango lisusu te tomoni population azali kolela akomi kosomba na ye mai na ba forage tozali koyeba te situation oyo toke nango wapi aussi longtemps Ngiringiri ezali na katikati ya Kinshasa mais régie des eaux apesaka bango lisusu mai te ndenge nini bakoki kobanda kosomba mai ya ba forage oyo toyebi ke mingi esalemaka na ba périphérique ya ba ville mais awa en plein centre ville nde na Ngiringiri bazali kosomba mai ya forage tosalaka une semaine voire même 2 semaines mai ezobima nango te soki kute kobima eyaka ba 2 heures 2 heures wane koya temps mosusu totoki 4 heures eke nango bamama bazosouffrir na forage na bosanaki forage pe po esala esengaka courant ezala soki courant eza te ndenge ezala ekosala te alors ce courant eza te de fois faut tozela ti courant eya po to kotoka mai na forage eloko ezobikisa biso forage tala na ngambu bo zomana forage yango ezosunga quartier nyonso oyo forage oyo soki oyo te nde pasi ebimaka nango metanto 3 jours neti boye 3 jours na ebimi te toyebi pe te soki ekobima lelo soki pe loyebi ekobima toyebi pe te biso toyebaka eke ba forage bande kozala mingi na ba intérieur neti na ba mboka bisika oyo régie des zones na komaka te basali bango ba forage po bikisa bango soit ba forage ya foko to pe misusu ba forage kaka bache ba robinet po bande kona biso bande ko vivre na ba intérieur bazwa mai ya komela pe ya kosela misala kasi awa na centre ville ya ville province ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo na commune ya Ngiringiri commune o esalame pe bandaka la régie des yeux c'est à kota pe bandaka la kasi population azongeli kotoka mai na forage pona nini pour régie des eaux ba robinet na nyonso ekoma na ngombe échantillon eza pasi pe ma ba kondia régie des eaux bota la situation oyo bobongisa musala na bino po soki boye ekosimba te na rompanga ba précisément na avenue bypass situation ya salité oyo tolobi kasi tozo considérer ko loba mais changement ezali te solo salité nyonso ya mabe ezali au rendez-vous awa na avenue bypass na rompanga ezali pasi pe mawa population azali koyeba te est-ce que vraiment tozalaka na ba autorité o balingaka biso to tozali na ba autorité o balingaka biso te po situation awa na rompwenga ba précisément na nzela na bango ya bypass population abeleli ti mungongo ekomi na niveau ekauka population alobi salité o na rompwenga ba solo nzela ebuka na mituka ezali koleka lisusu te ezali kopesa pasi pe mawa botala mituka moye ekoma nango tina rompwenga bana arrêt ezate mituka ifo suka kuna na entrée ya Rigini po awa nyonso ebeba soki yo mutuka oche mutu makaso mikika ocha lokolo odindi journée na yo ebebi okosala lisusu te population ya rompwenga bango moko balobi place au rond-point ebebi boye eza mabe eza ya bourgmestre na biso bourgmestre na biso apesi batu bazwaka bambongo wana na baterasi ya commune ya Lemba bazozwa bambongo na commune ya Lemba bazosala eloko moko te bourgmestre azozwa batu baninga na ye ya mususu azwa kotia bango basala na tronçon ya rond-point ngaba ifo atia bato bayebi rond-point ngaba o bakosa esa musala o boye nzela ko beba boye bourgmestre aya na rond-point ngaba chaque jour bafuta 300 francs na 1000 francs ya salongo esala makate chaque jour 1000 francs ya salongo to pesaka na 300 francs ticket mais esala makate rond-point cause ya salité boye te wapi ba député oyo to voter na ville ya Kinshasa baza wapi nyonso kaso baloba te baza ba député ngo na l'équipe bien te so aussi gouverneur aza wapi aussi bourgmestre aza wapi mutu azwaka ba ticket na bato nyonso batekaka baza wapi toteka likola salité na ba député to voter ba monaka te baleka nzela to voter lisu te ba mi voter la bana bango po biso toteka likola salité tala infection bakolo comme konfimba likola poto to voter bango po anini paka baso mbongo badiala bandaku na bango tala biso ne to monde mukusala makolo to voter lisu te boyoki kutu ndenge population lobby likamu mususu ya inquiété biso place ezali awa soko za na chasse te
yo moko milukelaka na yo bot batu nyonso oyo bayebaki situation oyo te ntongo bakomi awa okoleka te po poto tina genou batu bazali kosomba basachet bazali kolata sachet po e permettre bango baleka kitoko ebongo solo ya ndenge wana okozwa même pas idée rompwenga ba situation ezali ya kobeba makasi salite toyebi te bakonzi ya kini bopeto awa na rompwenga bazalaka to bazalaka te basala effort batala situation ya rompwenga parce que rompwenga banzele beba salite za makasi poto solo koloba kutu te awa na rompwenga match eza kitoko te kaka na oyo etali banzela eta nzela ya kabine mbangu na komine ya Kimbantseke ezali mabe makasi population ya koto oyo bazali kosouffrir pe baleli na micro ya Mag FM tolanda. tozali awa na entraîne joko na route kabine mbau na mikondo na commune ya Kimbantseke bokondima te nzela ezali na état de délabrement moko très avancé mituka bamoto na bapeto bazali koleka mopanzi oyo baza na difficulté ko sakana te po bosoto poto etoni na nzela oyo eza kosenga bakonzi bosala quelque chose surtout pour commerce à commune ya Kimbantseke papa mais kana nukobeta tour mopanzi oyo po makambo ya boeza kosunga te pe eza kosala pasi na kati ya ntima yoka communication awa tokomi na campagne électorale to tuna nanu motuna ba candidat député national pe provincial mopanzi oyo bokotambola kaka na bosoto ya boye pardon to mona na profondeur 100% information manu toujours Mag FM essaye biso commentaire oyo pour nous relaxer biso importance ya kolona nzete et surtout pour lutter contre le réchauffement climatique. Mokolo ya lelo le 5 décembre ezali journée internationale ya environnement. Tu as des détails dans commentaire à Laetitia Mizegi. kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali kokata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2 banzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona koempêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na congolais nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu to pe na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba congolais bakomi konyokwa manzoka nde soki banzete ezali ebele ba moi oyo makasi et quoi empêcher que ba rayon solaire et détruire ba po na biso po mikolo oyo constat pe sali à cause ya ba rayon solaire ya makasi ezali ko attaquer batu bazali kozwa ba problème mingi ya ba cancer de peau pe ba maladie misusu na yango kinwa nyonso yeba kenzete ezali motuya soki omesana ko kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki esengo tone ngai motema donc Clark Kololo ya koyeba eki bozalaki ebele liboso ya poste téléviseur na bino pour Rolanda molobeli l'homme en multiples casquettes donc Clark Kololo na mag na biso ya mokolo lelo Mag FM oyo esalaka plaisir na ba congolais nyonso et surtout en particulier ba kinois oyo balinga Mag FM pe balila donc Clark Kololo molobeli kasi avant ko kabwana bino na pesi mbote et pa batu nyonso o batenenga compagnie lelo Atistores Atibu Azaki na sima ya caméra Francis Peta le père Azaki na montage
pe Gelor Mouya azalaki kuna na régie finale kasi bana ya changu nyonso bango balobi numéro na bango ezali 313 loko ansenge romilis oyo azali vraiment na ya changu mwana ya changu ya solo ya tongo oyo abotami na changu pe avandaka toujours na changu pe alingaka bana ya changu kasi pona bana ya Kimbontseki numéro ezali 92 kaka loko ansenge romilis oyo azali mwana ya changu ya solo pe mwana Kimbontseki ya solo zwabi kina fay koma 313 oyo ezali numéro ya changu pe koma 92 oyo ezali numéro ya Kimbontseki. Merci na papa na biso maître Malou Abili Cleofas oyo tango nyonso alaxelaka bana na ye motema boboto motema malamu oyo pe alobaka na population nyonso pe na bato nyonso eke nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngai donc la kololo nakutana bino mokolo ya lobi nake